congodialogue.com. 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 D'abord de la voiture d'ambiance, bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs de cette belle grande émission de la République démocratique du Congo, toujours avec moi, votre servante, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga. Je suis déjà là, et chers amis de cette belle voiture d'ambiance, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment avec Cocktail Acoustique toujours, et Boébine Ambiance et Zalaka. Mais avant tout, nous avons annoncé notre partenaire officiel, il y a Cocktail Acoustique, hein, artiste, musicien, Godé Lofombo, déjà Volcan, et comme il prêt, Binonyon Sobolingara, Godé Lofombo, déjà Boro. Bozo savourer en exclusivité les lots na Katia Cocktail Acoustique. Je vois déjà Charles. Ouais. Boni. Madame maman Bibi, vraiment merveille. La merveille na RTG à Mobimba, qui vient à Bissopius. Et puis, il vient à Benjamin Lueli, bah tout quoi. La merveille na Bango. Donc, message est à Raraké. Bientôt là, président n'a Godé le Fombo. Maestro. Vraiment, on doit ça pour musique à Congo, ça va bien. Na PC, bah, moi, tu n'as place à Zana Palais. Vraiment, bientôt là, bah, Volcan géant. Disque uyu bukuyoka ndengai via pesi nganzembu moko na yembi na kata disque wana moi extrait de yombo yembi plutôt kende na clip Nzambe pusali wana nga comme précoce pona se moi na retrouver bonheur ti peut-être na kati ya lilita na kokiozwa tampongi ya pambai château de bonheur a dit vos premiers tracking mbeto ekomi oseaka na pana konda. Bon extrait. Alors, il y a disque Volcan et puis clip moko ya ngwana déjà bomona vraiment ba fanatique au balingaka Godé le Fombo répétition comme wapi une minute tout ça répétition tout ça nous préparer tout ça là-bas clip tout ça en plein tournage à clip tout ça ba clip et clip nzembo wana pina émission na mbele yango vena ngai gouf jantiningo bilambaka vraiment na pesi mbote nkanda ya inyongo vraiment na ebike place bazali bana laki bazali bosepela na nzembo mobimba ona embele suka na nzembo donc on a ebike isolo la danger et puis Volcan j'ai na banzembo bien pour découvrir combien de titres déjà la minute déjà où ils a déjà prêt tous ça ba clip ils a déjà 6 titres déjà ils a fini mais jusque là autres présenter ba téléspectateurs ndé comme prêt ouais wana ndé comme prêt wana ça annonce ya Volcan géant et on a clip déjà ça na ebike ba fanatique ba linga Godé le Fombo. Alors to kabona na yo na clip je ne sais pas si Rokolo va déjà un mot parce que après yo to check clip moi ezaka ka na ba fanatique tout ba linga la bonne musique bozela bozo Volcan géant bozo ka Charles Belamo et puis na pesi mbote na vina nga Edombengi vraiment na pavillon Patricia Mbouya ba poa ba vina nga maître John quoi na pesi mbote et puis ba tout ba linga biso vraiment bozela boyoka Volcan géant minga woleza. Merci beaucoup Charles. Merci. Merci maman. Alors, fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, vous aimez bien cette émission. Alors, je vais vous laisser découvrir Volcan géant et na Godé Lofombo, leader. Hein, Volcan géant, vraiment, on a déjà Bolandango et ils ont déjà prêt. Na 6 titres, il y a Banzembo et Boyo Kinenge Moro Sharp d'amour à lobby. Alors, Bench, Louis, les Montréal. Si on peut déjà partir avec cette chanson pour faire le plaisir de tous les téléspectateurs de cette belle voiture d'ambiance. Téléspectateurs de cette belle voiture d'ambiance Cocktail Acoustique Bolandi Godé Lofombo na Volcan géant et sali bien na ba téléspectateurs nyonso et Godé Lofombo président il y a eu un bon week-end na yo pour posa parmi ba collaborateurs pe ba comment dirais-je voilà et moko il y a fondateur et Cocktail Acoustique, voilà, c'est ce que je voulais bien dire. Et cette fois-ci, sur le plateau des Cocktails Acoustiques, nous allons passer avec un monsieur Bolingi et Pemingi. Tous ces derniers temps, Boza Komi Tuna et na niveau nae actuel, na niveau à Komaki, est-ce que ma question s'est posée vraiment ébélée. Alors, Lélo, n'a ça la plaisir dans la téléspectateur à Cocktail Acoustique, Bayokae. Fait sa cote na bango donc note na bango ba ebisa biso est-ce que akomi
to à comité parce que bino moko boyebi devoir ya cocktail acoustique ezara so le cœur photo zonga na ba vue. Alors Airbro pesa biso note na bino boyebi biso que non ça va, c'est bon, donc cocktail acoustique c'est bon, avec la belle voiture d'ambiance c'est bon, allez to le kinae. Alors c'est un musicien à Outina et ça paie et l'autre à Tolongui. Belle de charme, Abel, il y a eu un Wana, cocktail acoustique et un bio. Merci. Et tout ça déjà à bord, on a cette voiture d'ambiance. Et Torolingato sentir ambiance. Les lots yo moroté ou s'est retrouvé sur une équipe à Mounene comme la Simanayo. Le bio zala qui une équipe à Mounene. Les lots pour gérer équipe à Mounene. Les téléspectateurs déjà bazolanda yo. On a évité ça pour lancer déjà un message. Et tout continuer déjà l'émission cocktail acoustique. Ouais, merci Bibi, merci pour nous. Donc, nous avons le chapeau là. Message à Liboso, nous avons les lunettes, nous avons les. C'est le respect, félicitations. Ouais, en tout cas, tout à Congo, partout dans le monde. Parce que RTG est à world. Donc, partout dans le monde. Paris, Luanda, États-Unis, donc partout. Bamote sika bali et puis bon année na bango ba auto monona kina ba auto monona kité et puis nzambela za na bango ba auto komi na 2017 to abatela to leka susu toroki ko kota na kati ya cocktail acoustique siko na démarrer voiture na ngato ki na grande vitesse merci beaucoup. Alors on remet pour deux cartes oyo na kati ya des cartes wana ya cocktail acoustique eza na noir na orange. Alors na ba carte wana yo bando la sanga couleur oyo oponi ngana pesi aux questions. So oponi orange ngana pesi aux questions ils ont la carte orange yo répondre. So oponi noir na poser aux questions ils ont la carte noire tous les. Mais entre temps Belle de Charme nazo rappelé que na carte cocktail acoustique tout ça la rana no moi arrière, c'est-à-dire dans un rétroviseur tout dans na simana biso bato baleka ki basara ki musala lokola yo et c'est-à-dire ba vie mususu bana ba passion mususu bazana pension mususu bazana baleka pe bakufa batika biso et mususu bazati lelo bazo continuer pe ko bunda pour toujours beau kokanana na musala ngoni bozo kende. Alors Belle de Charme na habité na kati cocktail acoustique na total en rétroviseur oyo ka ba vie wana wa pour no bongisa en tout cas venir ya musique na yo to betara bango karolo ba basalelo te donc na Belle de Charme. D'abord pour Abel de Charme à classer n'est pas classé pour placer voix ne siga placaka et ça pour ka ba mikolo sambango biso tonga tozalate. D'abord musique ya Congo samba e bawazaki liboso biso tonga tozalate kitoko déjà pour nanga. Alors dans cocktail acoustique to linga osala biso plaisir na éviter ce qui yo moko repona mais ngana otangelo bakomba ba artiste musicien ebele ou carrément ngamo kana sala show to kende mbango pour cocktail acoustique za minute mingi to linga lelo to peso TP ya nzembo moko ya Redi Amisi na éviter ce za TP okokoka to okokokate loko za notre grande équipe na yo lelo na olinga bo yembela biso nzembo ya Sakina pour ça la plaisir na ba téléspectateurs bien sur Rolanda biso et ceux qui en ont déjà c'est que ça va toujours kenya marginal nzoka mobutu le sago alors nzoka fifi ngai navandi na mokili nga nazwi mwasi te o nakimobangela ngai nakosuka wapi Nzambe ya mpungu atindelinga mosungi ekelamu na ngai Sakina pesa mokolo na mokolo nga nakosambelaka Nzambe abanisela ngai mikolo amuranga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso likwela maelie ngai nafandi na mokili nga nazwi mwasi te o nakimobangela ngai nakosuka wapi Nzambe ya mpungu atindelinga mosungi ekelamu na ngai mbili adama mokolo na mokolo nga nakosambelaka Nzambe abaniselanga mikolo amuranga na yo tobota ya biso bana
mosala ya biso likwela mayelie mayelie aye sakina na kosenga na bolingo na biso ezala boye sadara yokanga sakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa sakina na kosenga yo lingaka bandeko banga lokolo kozwaka bandeko bayo lofundusaki yatina veoko ya kokufa wewe asoma bato bakokima na kolela sakina lela ndenge ye cocktail acoustique nayebi ke nzembo oyo lokola eza ya génération mokie na ba homo fortis elikia big manager donc asepeli safile mbape asepeli pourquoi pas Yannick Gilamu papa na Elena donc kitoko makasi donc bazobeta déjà maboko balobi mais bitumba ngo ebandi hein prince yele bato nyonso basepeli alors tokoti déjà na carte tokoti na carte après tozonga soki bandi noir au bangi te bangi ta couleur na moti na éviter peut-être pour nous le noir c'est bon non on peut la répondre à la lumière attends la noire ma tota donc on retient la lumière dans ta carte Abel de Charme Bibi Kapi pas plus tard que bon bah année l'équipe est belle hein tout ça qui n'a eu na ma pembe beta maboko pona papa chéri terrible lelo tolali tolamuki to Abel de Charme akomi leader Abel de Charme et loro oyo vraiment poussé yo intérieurement au longwa pour que osala mouvement na kati ya BCBG toko yebango bon avant qu'il y ait sous question merci la question na Bibi Katunga maboko pona papa chéri maboko pona Salvatore ina pande maboko makasi papa mwana na oyo bakoko na bango yo en tout cas Bibi merci la question na Abel de Charme 6 ans Victor Leison Abel de Charme 14 ans premier na papa chéri alors ngala ra mwana oyo tant papa a fait maté à ici déjà la morale a formé nga a chelinga ba garde fou déjà na mona oyo na linga dina sala loro moko ezala surprise té mais comme ça bat on ça veut dire on moni né na bisi bomba beta papa chéri maboko Abel de Charme a sali 14 ans à BCBG a sali 6 ans à Victor Leison après 14 ans Sogo Sangisi yango et celle déjà 20 ans donc Abel de Charme a raison à Longweli bato balukanga na raison te o babetaki Abel bafingaki Abel basalaki Abel o bafutaki ete basaki nini te Abel de Charme alongo kaka po bakamaki na mwasi chef d'orchestre donc nena za boyinga na sangisaka mwasi na mutu te donc nakosangisa mpe mwasi na mutu te donc on eza cause vraiment oyo eza kosalaki bato nyonso bandima parce que kozala na papa donc kozala na papa non pendant 14 ans et après 14 ans olongwa eza facilité ceux déjà aux alentours pendant 14 ans c'est-à-dire ils ont un mois théo que yebi mututo là de la mukilo na tongo beti liboko na meso bimi ok mais oui ça facilité mais faut to yi barangolo moko papa no sona na kuna na besoin moi na bana na ba évoluer ils ont papa mo talinga bana ba zonga sima donc tant que tous en arata ndako papa Mathéo tozo mona nyonso oya bota mona ndako ba parana na Mathéo azo ezali ke tant kokola yo pe yebande no zo pe yo mwasi oluka pe yo siga nini oyo kokende alors bana mususu ba la papa longwa ndako akoyebisa papa te papa nenge zo geto longa mona futela mais nati biso bana maele za la mingi to ça nati nga mona maele na ngena yebisa papa te na ngena sala papa surprise moi surprise est-ce qu'il y a surprise à bien oui il y a surprise à bien ils ont m'abêté parce que papa chira ganga déjà donc tant ganga déjà avec ça déjà Belle de Charme lève-toi et marche d'accord na mona ba déjà na mona ndengwana il ngolo bake yo ça prêté pour nous papa chéri parce que so déjà a oloba ndengwa muto na yoka abenga abelela ndengwana isa susu Alain Pela pe babelela ndengwana pe so ganga Belle de Charme ganga pena donc ganga donc en tout cas merci pour notre prochaine bon, cette fois-ci, il y a qui
Ok, na deuxième test à liboso na éviter ça filer ba bolobini di ben juillet les bopes sinon note té yami balé nenga to kende non pas papa na yo avant pendant 6 ans. Et est-ce que vous comment vous avez déjà dans balini na yeto yo mingi au préférence en balini papa na travail non orchestre tout ya Congo ba wa ça musala bango bien na yoka. Donc on a un travail à l'orchestre tout dans nzoto nanga. Dans nzoto nanga moko esangisi orchestre tout. Na kati ya album na yo oza na 10 titres. Wow. Flamme olympique. Nenga mo benga on passation du pouvoir. Alors non linga avant d'entendre qu'il n'est pas papa na yo. Ça rend un plaisir dans les téléspectateurs. Na nzembo moko opesa bango live. On live na cocktail acoustique parce que ça belle voiture d'ambiance. Et ça vraiment photos à la rana carte ambiance et puis on rezoom à la question. Photo qui pas nous oh ah le siga maramu bebaka. Oui ka. Marginal lonzo kamo. Amo tisiwa na lona. Fifiwa. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Okangi kuloro kangi chambre pena salon. Okangi cuisine boko bimisela nga fourchette. Bilubu na nga na lieka ngo na maboko ya salitete. Osopi bama ya babino na tono kuturie. Bolie bolie tunelengi. Balie balie musunelengi. Ole ole tunelengi. Ole ole tunelengi. Eva kutu basala na mopanza dans boti. Yango babengaka ye la chair de ma chair. Pourquoi tikinga na lela na nani mbele da maboni ngono. Nzanga photocopie. Okangi kuloro kangi chambre pena salon. Okangi nyoso mama okangi na ye bindi nanga yokela ye na mosuni na ye yotiki na nzala no na mosuni no yokela na bilengi no yotadi mopesi mate yoresomete abele musique yotali bata simateo yokeayo umaze yobosanikela yo abolingo na zali Mwana suka motikile. Makende sasa. Nzanza libonga na langi yo bongi na ngayo lisongo mombili bitumba baba na ngaye mamotikile nzarozone mama do mon pat mwana leli de yesengo ma ejenye mado merci Nzanza libonga na langi yo bongi na ngayo ozalaki visible lelo komi invisible yotikinga loko amweza ndebwe abebe jamais loba nanga bitoko yazali lengi chino buibu metre gasuko lonesa songo merci beaucoup Abel de Charme ça va Merci. Gai na pesi déjà moi obimisa papa na makala ici wape atinda SMS na wa yepe to note Tony Koko pe acha yeto note ben juillet repe batinda ya bango to note ponga déjà na kuma ba cher de pour Loïc. il salue bien ngala ni la bonne musique la bonne musique voilà pourquoi ngaki les deux tous ensemble. Alors cette fois-ci qui na deuxième carte pour la couleur Orange. Il est beau. Abel de Charme, si réellement, on a vu cette chose tout à l'heure, et la carte noire au qui est au moins vraiment, il y a reçu la papa surprise. Alors, surprise en haut. Et l'on a reconnaître en haut. La carte, il y a mouvement papa chéri.
alors oyoki mabete ya kotambola na danseuse donc oyo longwe pour na mwana ndenge za alongwa ki a juste studio na ya sali papa surprise bon surprise ngo o memi na leki no ya mwasi okay na yo inola donc leki na biso mwasi oyo ya lo kwa buluka mwana mwa bunga na ndago ba sika gelati tant on a vu parler leki ya koyamba mona pa ya grand frère oh yaya na bunga na ngate mais na bomala na nga on a bangaki boye na yepa na yo on meme papa ouais c'est non papa t'as le temps onyo soto zwaki petite sœur amona na kité lelo na ye na zo miseli oye mais ngai na zwinda kuna bon papa zaki na Malawi papa zaki ataki na voyage si ayaki pobika ba réseau benga est-ce que papa yando yamba yo ndo kota na contact direct ou ndo kara na studio qui les beaucoup c'est que la marambo na beto maison la pépinière papa chéri ada papa na biso à chaque fois bon mon papa chéri na téléphone na pas si pour yamba mais na texto attends na texto facilement motinda ki ata texto bon pour la petite sœur na texto té pour nous faire décision na on va na les qui on est comme on a dit tango ya mona na yaya il faut yaya ayeba comme on a mona ni nelekaki wana nini na kuzo rapport na pesi papa donc on a pesi mbamo rapport on a évité donc yo bimi a mise en disponibilité hein c'est na bimi na ngai sans la ciment sans rétro quoi sans rétro parce que na boyi au moins musique auto ça penses-tu que c'est une bonne décision déjà décision bien tout ça devant télé na devant télévision on la charge simanayo na devant télé na mobile na sali 14 ans na BCBG na kokili sukozo na BCBG ti proposition na ngezaki okoka pour que ngaka ya faire là par exemple. En tout cas, Ferré, merci na Ferré Gola. Ok, atapa we ranson pour l'obité né dans le mois na kina sous expérience pour kena kene kwa en tout cas, merci. Ko kene pas Ferré Gola ma bête. Ko kene pas Ferré Gola ma bête. Ko kata ma ko kene pas Ferré Gola ma bête. Ko kene maison mère ma bête. Ko kene pas Ferré Gola ma bête mais ko kene maison mère ma bête. Ko kene ne maison mère ma bête mais pas Ferré Gola ngati. Donc on a la belle de charme. Dans la mission, on a bêti dans Kester 6 ans. On a bêti dans papa chéri 14 ans. C'est qu'on aura accueilli une expérience. Tant déjà. Donc on dit, ça veut dire les cambons on a la boy na gauche, na gauche on a droite. T'es là na outi na BCBG. Na gauche boy ni. T'es monsieur na lobby na bimé papa na nga. Na kezo ndago na nga ofuta. Papa za na ndago o eza na 46 chambres. Na kezo futa la school parler ngo boye. T'es là kezo papa parler quoi za na ndago za na 3 chambres. Mon n'est pas papa dans la chambre là parce qu'on n'est pas papa les gars 3 chambres donc tout là la peine ba cousine place mon ko aussi té oh là c'est bon que non ah bah là la boy il faut qu'on a mettre boy aye les gars n'engé ça le bigarati passation ça pour nous tabater flamme olympique passation de pouvoir passation du pouvoir et au présenter pe bisoye est-ce qu'il y a zoyemba té ya to mbaté comme on est en abel ka danser ça on transformer té ala chef té na biso apeka yemo apeka yemo ko namba komi balete soki mususu akoya yega muto kwa nkati une sous question parce que le bi kaza yemo ko est-ce que yo soko ke voyage ne to mona na ba orchestre mususu o bandolo ba peke ye avant na ndako ka mibali ba répéter to mona mwa mingi o moni ngani na daboye makambo na lo ba so zaka bandako o moni lo na pesi temps de jeu dans le but temps de jeu il faut tika mutu à s'exprimer il faut tika mutu azala à l'aise donc nga daboye alors ça juste musana e à part musana e biso a Hollanda baba norme ozaka orchestre na ndenge orchestre à part ma orchestre to Hollanda na kombo tekete amona te azal libre azal moi si puis mais non on a sens ya musala kaka o permettre ceux qui osate tout le monde on a ba orchestre président sera azate ba danseuse ba répéter raté président sera azate président sera matin on a podium te yom toro exception to vient na ba musicien 6 ans 14 ans mais pas ngeta bongoté d'abord ceux qui a président par exemple na voyager là on a sali 4 ans te tourner un par exemple 4 mois libanda bon il sera tika leur répéter te ba on a cohésion neni il faut pas aller ensemble pour ça la bien 10 titres na flamme olympique et l'aura sika o yeli biso poto yoki toki ba confrère na yo hein ba bimi mo ebele bazo kanga pe mo mukie et to moni ba comment il s'appelle encore Mundibu Fabrigas héritier wata donc ndengo yoki bango ndenge yo moko zo yo kana kati ya bloc na ozo ya nango elo kasiko zo ya nango
c'est tunnel déjà. Tunnel. Ba bida tunnel ba milu la mo. Insanité ezalaki. Te yango déjà tunnel kaka. To le ran tunnel insanité. Alors cette fois-ci to embanzi mbuya Kinkefer Eminea. Papa na yo comme ça to okende ko chiter. Sala baninga bakomi kotuna mikalo na mikalo nalekie soki basambali wana mbongo na kosombaka ya ngai ye aussi ça nango avec un message na bato nyonso bazolanda yo passation du pouvoir yango ndani apesi yo pouvoir bango nyonso bazobenga bazotuna homo fortis passation du pouvoir ben jouye les passations du pouvoir wana nani apesi yango de kutenga papa chéri okende na okutolakaki te so nani akopesa yo pouvoir wana batina kanga na kota bonganga ngala lingaka te o miziki munuke bulao passation du pouvoir nzambe tapesi na pouvoir pour babi aina ndoto et ya reuta na nzambe donc tant moment où koki bango na semi flamme olympique yango yeli biso ba bito ko bani service c'est au mot de passe ba mayaka moni orchestre ba bito ba mot de passe donc orchestre nanga c'est mon mille fodi le cover to mo ba na kola bazolanda yo machine na bukavu Valentin munyola la mtoto wa mama et moi suka pona lelo bana tu yangola na pesi bango mote bana Rwanda na pesi poshi ya nzambe poshi nkolo John bamote na pesi marginal nzoka mobutu bamote maître JC Longele na pesi bamote na ngai na papa na biso colonel Sylvano Kasongo et puis na pesi bamote pa ya mon petit Bobby fils ya moto Sylvano Kasongo Jorma et puis na sécurité tout ya papa na biso colonel Kasongo et puis na pesi bamote na papa na biso colonel Tade Kabisa et puis na lenga na lobelo moko pardon na longo sous chapeau en tout cas na lunette na ota kubeta na makala le 25 décembre na sengela qui va prisonnier merci na sengela va prisonnier mesure de grâce en tout cas merci na papa na biso Tade Kabisa colonel Kabisa en tout cas na sepel pour message na ngai komi na beta ki na makala za ki tomber na yemba ki na sepela ki na bango na pesa ki bango espoir ngala mona limité mais na za mona ya Congo modum na pesa ki ba ndeko na ba prisonnier espoir en tout cas baza bazon ça qui espoir merci na papa Tade Kabisa ba pesi ba pesi ba prisonnier ba instrument orchestre za la puna en plus papa na biso son excellence monsieur le président de la République papa Joseph Kabila merci na considération merci d'avoir répondu à notre invitation l'invitation de cocktail acoustique alors na part nanga na pesi Pambelas Mbote bien et alors fidèle téléspectateurs de cocktail acoustique nous voici arrivés à la fin donc à l'arrêt de cette émission d'aujourd'hui donc la voiture d'ambiance cocktail acoustique est commis vraiment na arrêt na moya lelo et tosuki kara awa na Abel Deschamps donc voilà déjà dans autres qui bon bino bango bon c'est le bino point et le roi na yasuka OK toka bona merci beaucoup Montréal Yannick Bilam papa na Elena Bilam Safilemba bisous à vous sans oublier ma Pamela Moza Makula bisous aussi à toi bye à la prochaine Maïsa Kitenge bana toi mettez ba moto batina kanga na kota bonganga na lingaka te o komanda farata he miziki munuke bulao ya famille et voilà pour maman c'est Kitenge Zotonanga mobimba pasi Zotonanga mobimba pasi Pasi ya mweza uta na motemao na kofamwa na misoteo Kodi mambo Nokita okomona babota zotonanga congodialogue.com Wapi bolingo, Francine Ngembe Wapi bolingo, Francine Ngembe
congodialogue.com ivalopesanga francine ngembe congodialogue.com